na bosani te nene ya na Dubaï bino bozo sa Ramadan te bozo sa la Ramadan te biso to constater zo sa Ramadan mais tant to fongula ka Ramadan boza bato liboso na fête ya tabaski fête ya ntaba place bakata ntaba mutu boza bato boso ko benga baba bayela o michopa ntaba bayela o ntaba bayela o na fête ya tabaski boyati biso na yebisa ki ok génération mususu mutu ya poto eza bato aiti ba Afrique du Sud bazana ba Kanda ba uti ba Maroc ba Tunisie ba Égypte ba mboki belé Afrique nde ba koti boye bit ezaka moko il faut kozwa doki na mitu na bino biso to kozwa mukanda côté mususu te to kozwa mukanda et pas na bino donc biso nde to za bobo sana kutu ki o ba parents no balinga te si tous les mémoires to utiliser tous les mayele o biso to yebi na mutu pour na kozwa mukanda et pas na bino nde oza en face nanga boso mobali moko aye azana mukanda te asa sans papier na kolinga papa David olobi na kolinga na okite te so mobali aye aza sans papier na kolinga olinga na kolinga vous êtes d'accord on peut se mukanda oui na oza d'accord tu as se mukanda oui na oza d'accord ok tout le banit ba carte blé ba carte bancaire tout les ana maboko na oui on peut ça oui na on peut ça d'accord ce qui ndeko moko a longwe Afrique du Sud azana besoin ya bala yo ou bien Maroc ou bien Tunisie vous êtes d'accord ou bien d'autres ba pays africains. Bon, Nazaki, na mission précédente, na batmusu ba reprochenga ba lobby, mais pourquoi on lobaka qui partout sauf en Afrique? Bon, n'importe là où Nzambe a rotinda soka yakaka. Koboka bilamba papa na ebi bato belé ba na ba comportement bon ba soka na vie moko très malheureuse. C'est dommage, malencontreusement et voilà donc malheureusement donc vraiment en tout cas to mekana ko changer to meko saba effort ngape na zako finga mibali kala. Obali vraiment ye au moins na bando finga etali bumunene imbécile na yo ko saka nanga te mais regardez combien d'années ça m'a pris de souffrance pour na ça peut continuer côté ya batu na makamususu nini arrivaki pour nous comprendre bien nini arrivaki nzambe ala kisayo ke papa Tom Sakomi na mbongo ebele pe ndenge ni yo yebi ke papa Tom Sakomi na mbongo ebele ponga na landela papa Tom Smith pona linga couple wana mingi eza na batu moko na lingaka ebele bazali bon parmi maman Laure il y a José Ndita qui est un peu de la famille il y a José mais papa Tom na ke mingi donc nazaki na regret na nabi Seigneur pourquoi papa Tom bande monezaki vraiment ezaka na impact avant quand je l'écoutais je me mettais à pleurer à sangloter je sentais vraiment la présence du Saint-Esprit mais là pendant que na mezoyo kana nazo sentir sur le côté ndenzamba yako révéler nga lobi que dans les derniers jours ça sera ni dans les montagnes ni wapi mais ça sera c'est en esprit et un esprit que tu adoré Nzambe donc na comprenant que nabi Seigneur pourquoi papa Tom Sabi non a comme na mbongo ebele à se repentir message wana sinzamba lobia sapesa yango e bemba lebele à se repentir à tikana mbongo à sa Nzambe na bosolo. Voilà ce que j'avais vu papa lelo monsieur le kaki ozalaki na problème ya mobali ozana na mobali na ndako te na mobali te na boti te moi ce qui to connaît yo boye ne bela nzoto ya boye ozana mobali te ozape na mwana pe na oboti te lelo to koloba ke ozui mobali bon. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro chateau ngutia. Daka yau. Okay, yau awa.
Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. J'ai la noyée, bah, ça, on a d'abord à chaque chose, il y a une métier. Ils sont à numéro de banni. Tama. Awa, toza. Awa, nini? Awa, toza. Awa, yaka sur la place de Koti. À ça, mon maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo, partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, un produit spécial, un produit Oyo, et le Moulaka, ma tâche. Tozolo bela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama ba zo tambola kana ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga Awa Toza awa na château minaye pour na kolongola matampo ba mama ba nduka ba mama o ba na besoin au sala taille pour na kokita ba mbino ba mama o ba na besoin ya ko sala ba forme kalinga zala na tolo munene alingi azala na sima munene ba ange munene bipende munene mama Nicole Malonga Awa Toza ndeka boyebi. Depuis 2007, ça fait un produit, il y a qu'à grossir, ma fête Saint-Mollet en chef. Voilà. Non, non, je m'en ai. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça pour une balle. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minerte haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air. Bon, mais ça n'a kotala Congo Révolution, chaîne Nabino, chaîne yo botala kamukili mubimba. Merci na réalisation toujours, il y a Chris Ndongala, Michel Kombe, merci Nabino na technique côté Bozali, Moussale Salma Kitoko. Grand merci les sous na bandeko batala kabiso presque na mukili mubimba na Brésil, na États-Unis, na Canada, pour na nete bandeko na biso ya Dubaï, ya Inde, to pesibino. Bonsoir, place bozotala biso. Alors, na plateau lelo, toza na plaisir ya koyamba mosali na nzambe, moto na nzambe, prophétesse, na kombo ya Jemima, oyo ozala na biso, après ba temps ebele, oyo azalaki na mabondeli, po na mboka na biso, po na vie na biso ba chrétien, lelo azongele biso na kata plateau. Na lingana ebisa bandeko, mingi oyo bakendaka agence, po na kotinda mbongo na ba famille na bango, soki bozalaka na biso na Europe, ko se déplacer tes oaka téléphone na yo beta kaka tap send so ko beti tap send automatiquement ba moko télécharger yango. Alors code promo ezali mombele 5 so ko beti, ça veut dire so ko tindeli ndeko na bino na Congo 100 € yebake akozwa 110 akozwa 105 euros. Ce que tindeli ndeko na bino na à partir ya bandeko États-Unis $100 yebake ba moko akozwa $110 beta kaka tap send. Les osunga bandeko presse mokili mobimba na Brazzaville, na Côte d'Ivoire, na Maroc, mokili mobimba tap sent azawana. Oko déplacer noté quand ndingo vani na ona kiti na tinde ya mama 100, utili mama 100, mais code promo ndingo tezo katalikambu. Po ba frais na weza la diminuer mombele 5. Merci Chris Ndongala oyo a pesibiso elema wana. Alors, tozali na prophétesse Jemima. Bonjour. Et bienvenue dans plateau na biso. Bonjour Papa David. Ça te kimia? Kimia na ngulu na nzambe. D'accord. To bondela ou bien to banana biso? Oui, to bondela. To bondela. Mais pas na biso pour na bondela, to tchaka foulard. O tchaka foulard pour na bondela? Pour na bondela. Tchaka foulard kasi o bondela biso to so. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur éternel Dieu tout-puissant, Papa, parce que Zamalamu,
ba prince bakufi ba roi bakufi ba reine bakufi mais opesi biso ngolu nzambe na ngai papa totondi yo to remercier yo Seigneur éternel tozongisi gloire pe kembo epai na yo zwana lokumu merci ya kogarder ba mabota na biso en vie merci pour na pema ebele bakufi topesi yo eloko te pe tofuti eloko te totiki émission kitoko e na maboko na yo o édifier Saint-Esprit osola na ba na yo mokili mobimba na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Merci vraiment, merci. Moto na Njambe, maman Jemima. Boni santé Kimia? Kimia, papa, Kimia. Bon, moi, mi tungisi mke. Et les kaki, mais bon, toroso lango na émission, mais sinon Kimia zali. Pourquoi Bozalaka, avant au bondela, au tsaka kitambala, et l'axaranini, nandengo zongi ndengo zabosa kitambala? En fait, eza apôtre Paul Mutaloba na Bible alobaki que moi si faut couvrir souki avant prière pour ba ange mingi ba pour ba confusion zalate entre mibali na basi ça peu près ça enfin pour ne pas trop confuser zala entre mibali na basi c'est un peu ça. Wana apôtre Paul Mutalobaki. Apôtre Paul Mutalobaki. D'accord. Ndenge j'espère ndenge otie biloko matoi ya ba Moschino aux lunettes no ya Louis Vuitton eza nango lisumute hein on a bino basali na Nzambe. Non, eza lisumute papa bon. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Na sens nini tokoko bengango lisumu so eza pona ko séduire ou bien ko betsa baninga mabako ou bien ko na ndenge ya mabe yango ndeko za lisumu mais soki respectueusement na ko banga Nzambe nyonso vraiment na bokebi nyonso mabezate ndangana comprendre loko moko ndeko moko atuna kinga mutuna pona yeba yo olobaki obotama awa na poto ou bien okola na poto te nakola na poto nakola na poto na kina âge à 13 ans 13 plus ans. précisément 13 ans. Donc yaki mineur. Na yaki mineur. Mineur na poto. Mineur na poto. Voilà, ni ne sali lelo yo bongo la motema pe okoma prophétesse parce que nazo baté prophétesse na bino ngoboso comme onka ko lalio la muki yo moko comme prophétesse, o lalio la muki comme pasteur, o lalio la muki comme évangéliste. Biloko to yebaki on mi na Congo. Mais pourquoi lelo basi mingi ya poto? Baser mingi ya poto bino baser na biso ba congolaise beaucoup moko mo prophétesse ka bino moko oui muta commission prophétesse to yebiete to lalika to la muki mamoko comme prophétesse. Oui papa David, effectivement en effet ngai bon Bible lobi mon peuple périt par manque faute de connaissance. Bible ezobisa biso ke baroya pe mingi na kombo na nga mais na de na temps suka na webisa bango ke na ebibinote. Bon question ezali question ngezali boine nani azokomisa bino basali na Nzambe. Oui. Voilà. Bon ngeza qui appelle depuis na lobaki on a émission précédemment je l'avais dit ngeza qui appelle depuis bomwana. Donc nazaki appelle na Nigeria ba kosaka kingai nazaki na appelle munene ya ko prophétiser donc Nzamba benganga depuis na banda olinga Nzambe mingi depuis petite donc j'ai rencontré le Seigneur tant nazaka mwana moke divorce à mes parents ça m'avait vraiment affecté aussi beaucoup et ba pratique à papa et puis Nzamba benginga na saela et voilà donc c'est un peu ça quoi. Tango lobaka ba pratique ya papa ba pratique nini papa nozalena. Bon papa zaki mutumoko ya chef coutumier, c'est un peu un franc-maçon on va dire. Ouais, c'est un peu ça quoi. Ouais. Ce qui lelo tokoki kolobake vi na yo soki ezamo mobulu ezali par rapport à misala ya papa na bino. En effet.
yango Oui, yango. D'accord. Ozalaki na mabondeli parce que bata mingi wana benganga ozalaki na ba prière. Oui, nazaki na mabondeli, nzamba permetaki na se retirer moke, vraiment koluka face nzambe, nazwaki ba message ebele, bon to solango à fur et à mesure avec l'émission, mais donc voilà, c'est un peu ça et bon message nazwaki ya bayembi. Ya bayembi ya to na kolomango après. Bayembi basi. Bon, nzamba zo reproché mingi bayembi et moko vraiment notamment moko kombone elenga mingi za papa Toms pona mbongo. Bible nzamba sabiso enfin racheter les temps car les jours sont mauvais. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ezama mambongo te belé bazoya ba chantre malheureusement bobandi malamu tozo banda bien mais après tozo bebisa pona loko sambongo donc tozo suye temple nzambe c'est vraiment pas bien du tout tozong sa sunamité ma tozong pa nzambe vraiment tozong na parole de Dieu tozong pa nzambe Bible lobi qu'il aura compassion de nous, il va nous pardonner. Donc, bazo bandamalam surtout à kin, baroya potoa, ba BBC, donc et komimbongo. Donc, c'est un peu ça le message que j'avais reçu. Mais na message na yo otangi kombo, c'est un azwabiki na papier. Ngalinga mi kokoma. Na message na yo lobi ozalaki na mabondeli, ozalaki na ba prière na makasi. Oui. Pendant Tamoulaï, Nzambe a lakisi yo papa na biso. Papa Toms. À Toms. Oui. Papa Toms a salini. Bon, papa Tom, c'est le Nzamba azo reproché ça que azo a tiembongo liboso. Azo a suyer vraiment comme papa allait moloto, c'est pas dire suyer c'est un peu trop fort mais comme papa allait moloto bah comme si on était commerce, on va dire ça comme ça. Donc c'est musala Nzambe etambola bongo te azumbo akomina mbongo ebele à diminuer, à tika, Nzambe, à conduire, sinon Nzamba lobi que il va frapper beaucoup de chantres, mais notamment Kombo Yelenga, plusieurs fois à combat papa Toms. Kombo ya papa Toms c'est la kiyo. Oui. Nazolinga o makambo to ozoloba oyo parce que yo muto kutana ezaki okutana kina Nzambe be Nzambe mutabana olakisa. Nzamba laksenga na vision. Nzambe mutalakisa na vision que papa Toms Ouais. Place azali na profiter na pesi mbote na mama Nadège bakomi na mbongo ebele na mbongo bakomi na ebele bazolia mbongo na sima ya papa ale moloto kombo ya papa wana ne Nzamba olakisa. Oui. Nzamba olakisa bongo. Oui. Bon. Nzambe akosaka te. Papa ale moloto azaki moto na Nzambe. Oui. Papa Tom Sepe azali moto na Nzambe. Yo pe ozali mosali na Nzambe. Bon. Comment kaka Nzambe moko wana yo azo peso message mususu yepe papa a Tom Sepe azape azo continuer côté ya batu na makambo mususu. Nini arrivaki? Pour nous comprendre bien, nini arrivaki Nzambe alakisa yo ke papa Tom sakomi na mbongo ebele pe ndenge ni yo yebi ke papa Tom sakomi na mbongo ebele. Ponga na landela papa Tom Smith pona linga couple wana mingi eza na bato moko na lingaka ebele bazali bon parmi maman Laure il y a José Ndita qui est un peu de la famille il y a José mais papa Tom na linga ke mingi donc nazaki na regret na nabi Seigneur pourquoi papa Tom bande monezaki vraiment ezaka na impact avant quand je l'écoutais je me mettais à pleurer à sangloter je sentais vraiment la présence du Saint-Esprit mais là pendant que na mezoyo kana nazo sentir sur le côté Nzamba ko révéler nga lobi que dans les derniers jours ça sera ni dans les montagnes ni wapi mais ça sera c'est en esprit et en esprit que tu adorer Nzambe donc na comprenant que nabi Seigneur pourquoi capta papa Tom Sabino a comme na mbongo ebele à se repentir message wana Nzamba lobi a pesa e yango e bemba lebele à se repentir à tikana mbongo à sa Nzambe na bosolo. Voilà ce que j'avais vu papa David. Voilà, Nzambe yosa awa na Paris, tozano na Paris, mais Nzambe alakisi yo moto yo azana Congo na misala ya sala. Mbongo yo papa ngana oso wakana sima maloba na yo pour congolais a interpréter ma bête na ba commentaire. Oui. Parce que yo kutana Nzambe. Nzambe mtalakisa ki na vision. Oui. Ngana zala kite, ngana otuna kaka mituna. Na tuni mbongo papa Tom sa komi nango ebele. Azui yango na sima ya kombo ya papa ale moloto. Bon, c'est un peu ça. Azui yango na sima na ebité comment il a travaillé, comment il a évolué.
mais en tout cas abima sima ya papa le moloto donc nzamba zo pekisa ba suye et puis ba CD oyo bazo teka eza ebele leki si on peut avoir des chrétiens des chants trop ba bando teka sous ba CDT ba sala ba concert gratuit sans que ba sala ba concert payant. Ça aussi Dieu nous a interpellé bango bibi sonio soponga pe na zamoyembi na sansuana. Lelo tokoloba ke poto longwa wana na mabondeli oyo kotaki awa na Paris, prière oyo kotaki, jeune oyo kotaki, ngomba oyo mataki elakisaki okaka papa Toms na mbongo ya komi na ebele na mama Nadège ou bien ezana prophétie musu yaki na sima wana. Prophétie yaki pona mboka Congo ba combattant Nzambe azo senga bino botiko lela mais to sambela makasi. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est là, à l'obia de la Congo. Le Congo ne tombera jamais. Le Congo est un pays fort, c'est Israël, et ça pays de la promesse. Nzamba lobaki mingi po na mboka Congo alobi bato ebele bazolela botika totiko lela to samela nzambe to continuer mabondeli. Le Congo restera fort, le Congo ne tombera jamais et Dieu va susciter vraiment des grands hommes comme aux États-Unis, grands milliardaires, comme de Bill Gates, des gens qui vont vraiment aider la population. Ainsi que les orphelins dans les orphelinats nzamba otaka batou basunga Congo basunga vraiment pour aider la masse, aider à l'éducation aussi. Donc c'est un peu le message que j'ai eu papa David. Voilà na linga kana comprendre loko moko bino basali na nzambe tango kotaka ba prière na bino aux 8 ans OK ba prière ndenge to moni obimisi prophétie ya papa Toms comme na mbongo ebele donc na éviter mbongo akaba ngoko kaba parce que moto osala musala nzambe il faut se retrouver ngana yebi bongo na logique. Donc voilà nzambe alakisi yo na kati wana ba prière na yo po mboko na biso sana bitumba ba mama lokola yo boye bazo violer bango na Goma basi lokola yo boye bazo bima na bango na ba soda ebele butu mubimba ser na biso ba olala ba pongité na niveau ya Goma kuna. Pourquoi pas nzambe wana zo lakisa bino pe que quand guerre est aussi la mboka na biso? Oui, papa David. En effet, c'est vrai que ça passe mingi pe mawa. Zana batu ebele bisonios toza on est du Congo. Malheureusement, vraiment tozo lele pa nzambe nzamba sala nzambe asala bisongolu nzambe ayoke la biso mawa bana mike ba bébé baza violé, il y a des victimes partout à Goma, partout on voit les informations, mais Dieu nous a donné une promesse à l'obi Congo et ça Israël et ça pays de la promesse nzambe akotika pe Congo kana bongote. Donc na mabondeli tokoti en effet effectivement ba maman msu bazali tozo lele pa nzambe malobi botika kolela na yo kibino. Le Congo ne tombera jamais. C'est Dieu est là, Dieu est avec le Congo. C'est un pays. Ti mwana na nzamba ko régner na pays wana. Ti nzambe ako ti kamboka na ti mwana na nzambe vraiment un enfant de la promesse comme autant des enfants d'Israël. Nzamba ko susciter vraiment un pionnier, un voyant héros qui va régner dans ces pays. Voilà, c'est un peu ça. Dans beaucoup d'habitants Congo. Oui. Oh, d'accord. Donc c'est que tu reçois Kimia. C'est l'obino. Oui. Donc d'accord. Église na yo ezaka wapi? Bon, église Tozaki Nandaku, bon, j'ai vécu beaucoup de combats après mes missions. Nazaki na place Morobo et Nazaki Koloué. J'ai été obligé de changer. Donc, église Tosanganara de temps en temps, pas maman de temps en temps, Tosalara, na conférence par WhatsApp, comme on tourne tous salté pour na Rokutana. Donc, Tosanganaka un peu, voilà, et pas maman. Ceux qui ne comprennent bien, pour le moment, aux en église. Église Tosanganaka. Mais, nous tous salté. Nous tous salté. D'accord. Yo ovandaka epa ya mama na bino ou bien pa na ndako na yo moko? Te nga nazaki ovanda, c'est un peu compliqué là papa David. Nga nazaki ovanda na mama, nazaki na ndako na nga moko.
ndako yango nzamba permettait nete na vanda parce que ezalaki na millier moko malamu te donc na résiliaki contrat par là nalinga napesa pe conseil na bandeko baoyoka biso assistance sociale aza mama na bino te aza tante na biso te donc faut kozala mayele na mboka oyo tozovivre. Il s'est avéré que assistance sociale aye kokata contrat na makambo bakizaki nga bakomba mwa moke nazwaki donc voilà na perdaki place donc navandaki na mama un moment après naye kozwa place na ngai donc voilà. Lelo émission elekaki ozalaki na problème ya mobali ozana na mobali na ndako te nanu obali te nanu oboti te moi si kitoko neti yo boye ne bela nzoto ya boye ozana mobali te ozape na mwana pe na oboti te lelo tokoloba ke ozwi mobali. Bon, Papa David, c'est un peu compliqué. Bon, nous vraiment té, mais certains mots sont moi quoi s'intéresse à qui donc j'ai pris, je laisse entre les mains du Seigneur. Nazo Sambela. D'accord. Mais comment yo ozali mosali na nzambe yo moko sambela kapona batu? Pourquoi pas ozoko obondela ka nzambe lo wana te atia yo stable apesa yo mobali ozwa pe bana okoma pe vie ya famille ndenge batu nyonso bazaka? Pourquoi ko prier nzambe lo wana te tandis que yo prier apona batu? Oui, Papa David, merci. Donc, en toute chose, to kumisa kanzambe nzamba zana bandenge na salara makambo naza précédé bon, j'étais une fille kala autrement nazaki na comportement vraiment malamonté na bando finga il m'est arrivé aux ala très par rapport à manque affectif à papa. Donc nazaki ko nainaki mibali donc ça la neti que blessure mon intérieur manque d'affection ana donc du coup j'ai détesté, je me suis dit l'image d'un père pour moi c'était vraiment bizarre, c'était terrible donc je n'ai comment qu'on s'est vengé na bi bon le la papa nyokola ki pe maman le la papa nanga pas abandonné ngai je vais me venger mais en tout cas c'est plus le cas. Dieu m'a fait grâce. Dieu a fait grâce. Il a travaillé mon caractère, a travaillé comportement. Et puis voilà. Donc, et puis, n'a coupé sa toli, n'a bandé, n'a pas avoir tagaté parce que ils ont des conséquences belées. Peut-être qu'ils ont pesé au moi, n'a mis balé, tomi satou, ou avorté. Et ça, c'est pas correct. Ils ont bien été devant Zambé. Et Dieu lui-même l'a dit, tu ne tueras point dans Deutéronome. Voilà. Donc, dans les 10 commandements, Dieu nous dit, tu ne tueras point. Donc, moi, retard et pesaki par rapport aux avortements que j'avais fait. Ce qui est là, osons reconnaître que au longola bazemi mingi et rosala qui na vie wana osala ba ambiance au longola bazemi mingi ngana kumisi nzambe parce que yo moko osons reconnaître makambo yo sala. Sozo tala bandeko mingi ya basi bino mingi boze belé na poto. Pondengo vandi boso na ngaboy. Oza mwasi kitoko. Ozana ba bijou na ya bien, ozana mukanda ya poto pe mukanda ngeza ba inane wana te so yena ba ena wana te. Ezali ke ozana mukanda ma ya française, ozana ma française. Ngona mboka oyo. Ozana ndako, ozana mutuka, ozana musala ya bien makamutu. Mais biloko mi balé zozanga, ozana mobali te, ozape na mwana te. Soki lelo bozo tula lelo na poto, bino ba ser na biso ba congolaise. Soki lelo bozo tula, eza faute na bino bozaki bien poli, bozaki na comportement ya ko bengana mibali ou bien ezali ke nzambe mutaso beta bino fimbo. Bon, pas David, dans les deux cas, en tout cas nzambe tozaki na comportement ma benga na ebi na bando traîner na ba fille musu ba finga mibali. Donc ba yango bible zolo ba ke total pe ba mi musu sozana bango comportement zamala monter ça c'est vrai en effet mais aussi na rozongela kota ba papa après mais osa na raison ya kolobake et belé baza vraiment na comportement mala monter donc moi dans mon cas c'était aussi ça, c'était vraiment un problème de caractère, de comportement mais ntsamba sungi ba sœur nanga pe na opesa bino conseil bo tiko bingana mibali na banda ko mobali aza papier te mobali aza autorité faut kolengela ye ko batela ye ko zwa soin na ye donc vraiment ça demande beaucoup de maîtrise. Dans des bibles le banabiso toza na ba fruit de l'esprit. Pour garder un homme, faut être une femme sage. Et la Bible dit une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse de ses propres mains.
Donc voilà, bande coupé mibali na koloba na bino que c'est après l'émission ngala nzoki ba contact mosusu bazo bisanga donc bazoya pour un intérêt. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, bandeko, ba frère, botika. Nzoto à moi, c'est ça, nzoto à jouer dans l'hôtel. Nzoto à moi, c'est ça sacré devant Dieu. Donc, vraiment, c'est pas bien. Donc, na rotang abino ba kombote me bomi yebi, ba oboya ko meka, na nzoto na to na kombo na ngai, ba obolinga bo sa ba aventure, boya ko gâcher réputation na to témoignage na nzamba ko frapper bino. Ce qui est là, na comprendre que au lobby lo montre capital bandeko bazoya pona intérêt na vie na yo. Oui, pona intérêt mais kobo sanate ke monde peso ta mon intérêt. Même de to sambela kanzambe. To sambela kanzambe pona intérêt. Po apesa biso yepe nzamba linga to sambela ye po yepe intérêt na eta to kumisaka ye. Grand prêtre ozali kolo yo osala ba mai, osala ba zamba, osala bilo intérêt yango wana. Soki mibali bazoya vers bino. Bino na mutu na bino na ba mama o ba boti bino bokoli awa na poto. Bozotia na mutu na bino ke aye koluka papier. Bien sûr, il faut akwa la au papier. Il faut akwa la au papier parce que yé a galéré trop. A luki papier trop ozwate. Il faut akwa la papier na mutu na yo. Mais ba maman ba boti bino na ba papa na bino ba komis bino ba no bokoli na poto. Non ba bota mi bokoli mutema makasi. Ya ko pesa mikanda. Tandis que bana ba malien il y a des Maliens, des Sénégalaises, ils pesa mikanda facilement. Mais pourquoi vous avez la facilité de couper ça va déconner mikanda? Il y a mibali, on va souffrir. Oui, vraiment, papa David Olobino, vérité. Bon, les torts sont partagés. Bon, ebele bazoya boti siope bana après Kiminae à Tikio, au PCP Mukanda à Tikio. Alors que d'autres aussi aillé à Saliba besoin à Lingi après qu'il y a Tikio. Donc, c'est mitigé. C'est vraiment, on est dans une confusion totale, mais dans tous les cas, Mobali Sokaye, Atazang Mikanda, Pesaye, et c'est la vie. Mikanda te mutesa kalibala, c'est les comportements, c'est les cœurs. Donc, vraiment, mes sœurs, to mekana moi moke ko changer, ba papa pe, to mekana ko changer, ba côté wana, vraiment, moi si azapeka wana pona mukanda te, pona nzoto te, une femme a besoin aussi de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Moi, je suis une fille, j'ai manqué l'amour depuis toute petite. Je sais c'est quoi souffrir vraiment aux affection paternelle. Et donc, je l'ai cherché autrement, autrefois. Nando lukango na bandenge nyonso na bandenge belé donc j'ai raconté le témoignage ici na émission to ça qui na papa David na luka ki yango na banzela ya makambo belé donc na zwa kité Seigneur Jésus lelo apesinga kimia donc yango na opesa bandeko na conseil vraiment toya tozongi pa nzambe et tozana ba comportement malamu po tobala tokoma ba mère de famille tosimba pe bana ba bébé lobi ozale sengo mingi. Voilà, omoni eloko yo na kulinga vana longwa wana tozala clair na yango omoni génération oyo bino boyaka poto oye poto na 13 ans génération ya ba garçon wana bazala baza différent na génération oye génération oye poto sikoyo oyo ba Chris Ndongala baza wana ba Christian Lukoki eza génération o eza siko na poto ona so anayo bazana mawate ya mwana mwasi po bakwala mukanda il faut bakwala bino mikanda parce que ba papa wa boti bino basali babandaki koya na Afrique konyoko la biso komemisa biso ba bido mai ye mwana poto tango biso moko to ye na terrain il faut to so mikanda lelo omoni ba couple mindele na batu mwindo ya Yesu mingiti etikala muke parce que to zongi et pas na bino bano bokoli na poto pour biso to kwa la bino mikanda to so mikanda biso pe to za na ba doki na ba pochi na biso mais ba parents na bino nde batu bazo tia ba mes frères bazo simba ba frère pour na ba papier ya est-ce que vous avez un message moko lo na parents moko boye bali ba yo bala moi na surtout est-ce que moi na sa mobile no na za na mukanda yepsa mobile no wana apeso photocopie mukanda ne oya na ndako parce que yoza police tu oza immigration te comment papa na yo azo senga mukanda na ngai avanga na ya obala conseil de kopesa na ba para bongo oyo bali ba zo mwana ni mukanda ba zo papier ozo comprendre et ça va papier et ça dit papier oyo ça papier mais pourquoi bazo kangela biso mitem. Effectivement, papa David, vous avez vraiment raison. Que Dieu vous bénisse parce que aux amontoumo, j'estime beaucoup et Dieu va vous utiliser puissamment dans ma domaine ébélé. Na lobela kayo plusieurs fois, même fois na ebisaka likamwana na mona déjà na niveau ya bakondi. Oui, ya bamboka ozo pesa bango mbote. Oui. Eza plaisir ya nini ya
ya mboko nini place fera kendaki eza ya Gabon et cause ya Gabon pour yem tazo ya mbaba musicien zo ba journaliste oui gloire à Dieu donc oyo mona na prophétie esayi bon Zambe a te arabiso d'une manière ou d'une autre papa David nge komelanga personnellement mobali aye ba te bele ba mituna ndeni mama Jemima prophétesse Jemima balite ti lelo comme na so âge nini mobali moko ayaka na mboka Melin bato bavanda Melin bayebi lisolo wana na otanga komona ete mayaka zaka na mikanda te famille nanga baboyaki donc pourquoi lelo pe nazo lela mobali enfin lelo nazo comment dire j'ai galéré pendant un temps pendant longtemps donc c'est aussi ça par rapport aux parents j'aimerais vraiment m'adresser aux mamans botika oyebi vi na yo eza vi ya mwana na yo te oyo yo viva eza o mwana ko vivre te et puis tozonga na makomi tozonga na parole de Dieu. Il y a des moments Dieu nous parle. Pourquoi to link en dire sur mi tema na biso? Hein, botika bana bazala libre, ba pesa mikanda to mobali azaka mobali roya ya malamu garçona papa David lelo na regretaka ye azaka na mukanda te ba famille nanga baboyaka ye lelo akoma na mukanda asomanda batu ya mela ba ebi histoire na oloba je prends Dieu à témoin et ça histoire vraie ti lelo donc batu nyos ba ebana kaka robana donc on va que lelo so lelo ke ayaki po bala yo mais famille na yo e boy po garçon na zaina mukanda te donc to lo ba ke famille na yo lelo mutu etulisa yo. C'est en quelque sorte, c'est un peu ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on va dire. Donc, belé, ba erreur wanezo salamana ebi ba camarade pe belé bazana ba zotula parce que ba maman botika kimute mama be botika jalousie botika wana ote nazo protéger mwana o non aroya osala mwana mabe ote aeli mwana ka pona mukanda non soki ba parents nyos ba réfléchissaka bongo mbele kutu mabale zalaka lisusu te to vraiment bo mekanan ko élargir ko zalamité ma monene côté wana est-ce que nani atuna Jemima lokola famille na yo batulisa yo pona mobali wana zanga mukanda lelo tokolo bake mobali azangi mukanda so ayeko bala mwasi azana mukanda ezali sumu te ezali sumu te papa ezali sumu te ezali sumu te au contraire biso na ebisaki oke génération mususu mute ya poto eza bato ayiti ba fratricide bazana bakanda ba uti ba Maroc, ba Tunisie, ba Égypte, ba mboka ebele ya Afrique. Nde ba koti boye, bit ezaka moko, il faut ko zo doki na mitu na bino. Biso to ko zo mukanda côté mususu te to ko zo mukanda et pas na bino. Donc biso nde to za bobo sana kutu ke ba parents no ba linga te. Si tous les mémoires to ko utiliser tous les mayele ou biso to yebi na mutu pour nous mukanda et pas na bino. Mais ma bezo ou ta papa David na mi balo bazo utiliser bana. Aye atiezemi pour mwana azwa mukanda sima mwana wane za mabe. Ma wana ndezo pesa bien te parce que babota ka mwana te pona mukanda. Babota ka mwana te pona mukanda faut bolingo vraiment zala, faut vraiment faire grandir l'amour, faut vraiment parce que bana après les enfants c'est une éducation. C'est toute une éducation. Yo le londe aux en face nanga boso mobali moko aye azana mukanda te asa sans papier na rolinga papa David olobi na rolinga na okite te so mobali aye aza sans papier na rolinga na rolinga vous appelez d'accord on peut se mukanda oui na oza d'accord on peut se mukanda oui na oza d'accord OK ba to ba net ba carte blé ba carte bancaire tout les ana maboko na oui opesa oui na opesa d'accord soki ndeko moko alongwe Afrique du Sud azana beso ya bala yo ou bien Maroc ou bien Tunisie. Vous êtes d'accord ou bien d'autres pays africains? Bon, nazaki na mission précédente na batmusu ba reprochanga ba lobby mais pourquoi le baka qui partout sauf en Afrique bon n'importe là où Nzambe a rotinda soka yakaka ayakaka d'accord parce que excès yozo c'est la mobile ya poto oui le temps passe et tant peso les cas biso peto ko mape fier pour toza na kati ya poto donc yoko ki pete po Nzambe pe akipa place en tia mobilité omoni Marie kuto ebi Marie maman Jésus mais tala mon place bakutanaka donc voilà na Joseph donc yoko pona lisusu te ke mobile faut vendre na Londres avant na awa na France na Belgique te
partout mobali akoya eza Burkina Faso ezala Burundi ezala côté wana ni Goma ezala Rwanda donc voilà mobali moko soki ya Rwandais aye oza d'accord ya Rwandais te Rwandais te mobali ya Rwandais te Rwandais te mais yoza musala na Nzambe ozobo yesu te nazobo ya te ba David ben Rwanda te ye wana te wana na sa catégorique Rwanda te parce que voilà non Rwanda te Rwandais te pourquoi poto kene na biso ko chité na tikela ote ya bana na Nzambe bazota la biso merci Chris Ndongala pourquoi kala bino baser na biso poto ça fait 5 ans 10 ans bobano kende Congo ko zo mibali bo kende Tunisie aux en relation na ye na Maroc ou que soit pe na Benin ou que soit pe sous na nini na Côte d'Ivoire na Kini bozo ke Kinshasa presque batu mingi atiete ba ye poto na nzela ya basi mais pourquoi bokata makamwa bolinga suku kende te bokumo lukaka na awa na terrain na poto. Oui, c'est un peu dommage, David, vraiment. En tout cas, j'espère que pour toi, Lelo, et ça n'est pour toi, Kalate, beaucoup se méfient aussi. C'est belé, bazo se méfient par rapport au comportement de Souya Mibali, pour une fois. Donc, Mibali, Moussoso, Akolaksa Manzaka nae, Karasuki Bokomi nae, place Moko, Abimi Selio, vrai caractère nae. Et ça décourage aussi, on déplore ces comportements. Donc, ça décourage. Mobali, Fosa, Mobali. Donc, pas l'excès de colère. Likambwana ming na telemela ngo même pas David, ça qui pas l'excès de colère. Donc, Mobali, Fosa na limite. Donc, voilà quoi, c'est un peu ça. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Moi, s'il faut royer bako lingae, moi, s'il faut royer bako kozane, moi, ba fleur, moi, ba cadeau. Bon, c'est un peu ça, papa David. Donc, na vie na yo tango au banda au kola, na baninga na yo, awa na Paris. O tikala ko mela diamba. Oui. Oui. O banda mela. O mela diamba? Oui. OK. Na vie na yo o mela diamba ndenge yo moko o lobby, o mela pe ba whisky, ba masanga makasi. Oui. Wana oyeba ki Nzambe te? Non. Ah ouais. Sozota la serre moko boye musala ne ko benga na mibali na bandako tout le temps ko boka mibali bilama na ba fenêtre. Lelo azotika na ba célibataire, lelo batoni na ba église ebele etoni na bana basi neti bino ba serre bino bozo tula mingi. Tolo ba vérité bozo tula na poto. Biso pe tozape to komi pe moi mayele. Donc voilà ni lokolo bana serre a benga na ka mobali tout le temps nanda ko finga mobali. Oui, ma sœur, mes très chères sœurs na opesa bino ka conseil. Il n'y a rien de plus bien que moi, ça a valeur. Bible Zolo Bango, qui trouve une femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En tout cas, botaka ba papa les mingi nandaku, bakamwa bakanda kanda, onda kunangai, oza d'accord te, obengani, obima, kende, koboka bilamba papa, naebi bato belé ba na ba comportement bon ba souka na vie moko très malheureuse. C'est dommage, malencontreusement et voilà donc malheureusement donc vraiment en tout cas to mekana ko changer, to meko saba effort, nga pe nazako finga mibali kala. Mobali vraiment ye au moins na bando finga etali bumunene imbécile na yo ko saka nanga te mais regardez combien d'années ça m'a pris de souffrance pour nako lelo aujourd'hui na se ressaisir heureusement que tunzamba bolingo mais les nasina kufakala donc voilà un peu c'est ça un peu ce conseil. Voilà ozana conseil à couper ça avant d'articuler psychosoté ya moi muke oté pour na bana Nzambe ozana conseil à couper ça ndeko moya moi si yeso ki kaka a matina TikTok na ye papa lali na chambre mais yaza na TikTok au sala direct ti 2h 3h du matin moi c'est libala. Oui en tout cas bien-aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe, ba Nzambe, ba sœur na ngai, ba frère na nga mokili mobimba, toyo kaka vraiment mibali. Toyo kaka totanga la Bible mingi. Bible ezana ba astuce tout, ezana ba clenioso ya ko vandisa mwasi na libala vraiment en tout cas TikTok lelo comme il réfère Facebook, WhatsApp, TikTok tout le temps au vanda boye bana ba qualité au lambité kaka olamuki na tongo TikTok donc na mona même ebele basa mabala na bi mais
oyo vraiment depuis bande TikTok na tongo mais moko erni na sa na temps occupé bana to mobali donc tout ça to mekana ko sala moins effort wana il y a un temps pour tout Bible lobby un temps pour tout un temps pour ya otala TikTok un temps ko lamba un temps ko occupé bana un temps ko lala un temps au lamuki moi direct moko ça suffit hein, de temps en temps mais pas tout le temps voilà c'est un peu ça. Ozana genre nini ya mobali owe ulingia ya na vina yo azana nde nini azana mbongo azana nini azala ndenga ozalela ndenga ozalela ouais donc azaka mobali kaka yeka oui mais azana respect c'est ça oui, respect oui. OK bana nzambe bazotala est-ce que ozana message ko côté ya bana nzambe ozana 10 minutes ya matea OK libota na nzambe shalom na ye lisusu na émission Papa David Mombele pour vous parler vraiment sérieusement parce que tokomi na tango asuka Bible lobi racheter les temps car les jours sont mauvais. Mon peuple périt faute de manque de connaissances. Donc tokomi na tango oyoke mabe komi malamu komi mabe tokomi na tango Sodome et Gomorrhe. Vraiment en tout cas tozi songa pa nzambe to sala ba effort to mi pese pa Yesu Kristu to luka nzambe to prier to zala ba femme moko basi ya mabondeli Bible zolo ba biso to zala basi ya mabondeli parce que une femme quand elle pleure Dieu l'écoute une femme qui crie à l'Éternel qui craint l'Éternel nzamba za kanaye vraiment en tout cas to zonge pa nzambe ba papa pe en tout cas to zala na limemia bo to zonga biso c'est pas Jésus Christ parole de Dieu ezolo ba que invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vraiment, en tout cas, le temps est devenu proche. Jésus-Christ revient bientôt. Tozonge pa na Yesu bayembi ankolo, basali nzambe mokili mobimba, to bima na ba coutume, il y a plusieurs sortes de lois, il y a des lois spirituelles, il y a des lois qui condamnent aussi, to prier, ko briser ba lien coutume, basi mususu basaka pe na côté peut-être ba lien réclamation wana, mutu et salara ke bazanga bazala na caractère moko mabe. Mais important, tozonge pa Yesu Christ parce qu'il est plus que temps et Jésus-Christ revient bientôt, son retour est plus qu'imminent. Vraiment, tout ça là-bas est fort. Tout ça est panzambe, tout bimana banganda, bobimana ko nabadiamba, bobimana ko shinamibali, tout bimana ko salama mabe ya bosoto. Vraiment, Jésus-Christ revient bientôt et Dieu nous aime. Soto tangi na Bible, tout le monde ke Bible lobi na Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il est. Pourquoi t'as continué? Continuez, Théa. Ouais. Théa. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà. Donc Toya Potos la vie éternelle et pas un Nzambe. Vraiment tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Merci vraiment. Nabande Kubota Libiso Mingi, Zalaki Moussal Nzambe, prophétesse Jemima, Oyo, Azanga Kate, Soki, Akenda Kiba prière, Ngomba, Azongira Kabiso, pour nous recevoir Nabiso. Tu évites comme Nasuka Soza Nabata Rope Sambote. Oui, na Rope Sambote na Yanana, Falaza Nanga Awa. Yanana Anta Bibi, maman Anta Bibi Nana, la grande, na TikTok, une grande sœur, une amie, motema ya narotanga kombote mogami yebi. Merci beaucoup Yanana, merci beaucoup à ma famille, merci à Palon Mboko, Doudou Mboko, Rico Mboko, Doni Mboko, Amida Mboko, Banias nanga ba frère nanga na ba sœur nanga partout dans le monde et puis voilà à ma mère, à tout le monde, à ma tante, à tout le monde et je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Merci ma sœur Nabiso Jemima Mosali Nzambe, to pesi grand merci. Na batu botala kabiso mokili mobimba ya wanto webisi baser na biso botika ko benga na mibali na bandako botika ko pekisa mibali mukanda bakota ngo na tombote bokende kaka awa na pante bokuta mikandezi bele wana baser bakota na na tombo na mibali pe bakota na batombo na kama keloko moko so mobali apesi mwasi mukanda akanga ka munoko awa na poto mais soki mwasi apesi mobali mukanda place impolitesse bandi place bozo bandi
place manque à respect bandi et ça bientôt rendez-vous tokutana le 24 mai na Dôme de Paris avec Héritier Watanabe Aosala na Dôme de Paris avec la team Watamobimba Atakale Basgard no Mobimba bosoma déjà babillé parce que to na Dôme de Paris le 24 oyo alors tout le bakaboui réalisation toujours ezali ya Chris Ndongala côté kosukisa na suka ezalaka Michel Kombe Aigle soki kola zongité tokutani mbalasimba kimia na mabota na bino bozala toujours na titi de Ramadan yango bandeko mingi bazana ba pays arabe bozana ba Maroc ba Tunisie ba Egypte ba mboka na tout ya bandibu na bosani te nene ya na Dubai bino bozo sa Ramadan te bozo sa la Ramadan te biso to constater zo sa Ramadan mais tant to fongula ka Ramadan boza bato liboso na fête ya tabaski fête ya taba place bakata taba mutu boza bato boso ko benga baba bayela o michopa taba bayela on taba bayela obo na fête ya tabaski boyati lokolo bo sa piramada te kimia na mabota na bino ciao ciao. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.